branché. Global TV Moscou, je suis toujours branché. Ah oui, Global TV Moscou. Ah ouais, Alvin Moscou. Global TV Moscou. Il n'y a pas match, hein. Il n'y a que ça, quoi. L'heure est grave, l'heure est grave. Batala caca, batala caca. Ah, je suis connecté. Ça dépend de l'heure à laquelle Oyo Boko capté émission Nabino analyse analyse sur le net. Donc voilà, c'est moi Trésor qui vous présente cette émission. Donc voilà, toyeka kana analyse Oyo leka surtout mingi na internet. Donc yango lelo tokozwa moi analyse Oyo vraiment et simbi internet actualité na minute Oyo ekangi vraiment internet affaire ya concert na biso na kombo ya Gloria Olangi oyo bato mosusu babengaka ye Mama Emily. Donc voilà yango toye moi kosala moi analyse moke na ndenge te na minute oyo aza aux arrêts. Donc bakangi ye na basource na biso tomekaki kozwa moi basource bayebisi biso ke alalaki na parquet. Bon, toyebi suite na été soki akoti déjà makala ou pas. Wana nde toyebi suite te, mais tokomeka kosala mo analyse mokie na makambo o ba propos oyo ye alobaki o atenaki na télévision. Tokomeka kosala analyse sur ça et puis tokomeka pe kolobelela artiste na biso ya sika na kombo ya Karine Mokonzi oyo amekaki kosala vraiment ba exploit alansaki tube na ya liboso oyo arandaki hommage na DJ Arafat bino moko bomonaki ba engombi to pe ampleur oyo esalemaki dans 24 heures ba nombre de vie oyo ye abetaki wana. Donc tokomeka kosolola pe yango et puis kaka na Karine Mokonzi tokomeka ko développer susu ba sous question ezala kaka na kati wana par rapport ya ndenge pe abwakaki deuxième tube na ye laissez-moi tranquille. Et puis kaka ndenge actualité ezosenga biso tolobelela tokolobela pe makambo na ye relation na ye na Fally Ipupa. Donc ezopesa pe bato epele moi na bo bato bazo yima mwa mingi ndenge Karine Mokonzi a reconnaître que Fally Ipupa aza number 1 na Congo na biso wana. Mais tokomeka kokota na moi ba détail mingi par rapport ya émission na yo interview na pesa ki eni na biso pe na kombo ya Mark Tabu ndenge basololaki tokozwa mo ba point moko essentiel o ye moko artiste amekaki ko solola yango. Donc voilà wana ezalaki ba titre o ngai na komeka ko solola na journée ya lelo. Mais avant na bandaka ne na isaka bino que TV eza radio te musala obino bo pesa biso chaîne na biso eza chaîne moko promotionnelle et puis to pesa kapé ba mécène to pe ba remerciement na biso na bato oyo ba soutenaka biso de loin et puis de près na ba conseil na bango. Donc na kosenga d'abord merci beaucoup na Muya Kinkela oyo pe alandaka émission na biso vraiment de près et puis akomaka ba suggestion na yo pe ekomaka to pesi vraiment merci beaucoup parce que vous êtes toujours Nabiso et puis na kokende na Paris wana Clairboboula. Donc le Babyface donc Jomo Boga na Paris wana donc to pesiopé Bambo Tebele sans oublier to ke côté à Benin à Cotonou na moni Anthony Congo. Donc to kangi Cotonou wana côté Benin to pesiopé Bambo Tebele sans oublier partenaire Wazakazakana biso. Donc Gogas Massamba donc 007 code Yarissi et puis Alvin de Moscou yende vraiment waba mutazo panza nteke côté mambusali etali marketing ya Global Télévision. Donc yaza na pazo panza. Donc voilà tout signopé ba merci belé. Donc voilà kaka nde tozo sabino que non tozo mettre na Moscou. Donc Moscou ezali capitale ya Russie. Donc voilà to signipé merci beaucoup côté South Africa wana mon vieux donc Ali les profs. Donc
les Pofa TV kala mingi tepe boko landa ba makambo tout ba makambo tozo le en Afrique du Sud boko zongo na le Pofa TV na PCP bambo de belé. Donc voilà, sans plus tarder pour nous kota na moi vif sujet na biso to yango lelo analyse sur le net ya lelo toko beta solo mingi ya Gloire Langi. Donc quand na isa bino moni TV et Matisaka et puis TV Kitisaka. Oh, vous comprenez? Donc na osenga na opesa conseil na ba confrère mingi pe ba conseil mingi to sana ba musala moko noko oyo na lingala balobaka ebetisa masoko fimbu. Donc toyebaka makambo nini tozoloba parce que biso tozana po to salaka plus promotion ya ba artiste et non to fingaka ba artiste na biso parce que artiste azana posa ya média pe azana posa artiste biso to lire pas ba artiste pe ba bénéfice. Donc makambo tout eza dona adage moko balobaka tout comportement est dicté par un intérêt. Donc tout ce que makambo surtout auto salaka ezara toujours par rapport il y a intérêt moko il y a qui que ce soit mutu oni na salango. Donc voilà, en bref eza vraiment bon. Donc tout ça na posa il y a ba musicien pe ba na posa na biso. Donc voilà yango lelo toromeka moko décortiquer quelques ba phrase topé maloba oyo ndeko na biso ya na kombo ya Gloire Langi makambo oyo vraiment a lobaki et touchaki vraiment batu mingi ata biso pe tozwaki moi ba appel ya mingi ya de partout. Non trésor il faut lobele la makambo etali ba clash ba mafinga quand il reste à nous que nous tozana poto meka ko changer mentalité à congolais na domaine nyonso tout eza na média eza na bandako. Donc tozana poto zongisa congolais na moi valeur au congolais azaki na parce que quand il est rabino congolais comme une facilité ya kofinga. Donc il pas congolais kofinga comme quoi arme moko boye mais yango biso pe tokolemba te tokoyaka pona tomeka ko sembola makambo nyonso tout ezoleka na société. Donc voilà, merci. D'abord tokomeka ko kota non na makambo Gloria a déborda qui vraiment il y a trop. Donc a déborda qui tellement il y a trop abimisaki ba makambo oyo vraiment esepelisaki bato te toyebi peke toyebi te soki pe ndeko asalaki buzz moko bon disons que bakangaki tango ye na média osali no buzz na bien bakangaki yo obimi mais fallait o régler ba langage na lisusu yo osali buzz bakangaki yo mais alors que bakangaki yo te mais oye na 3 jours wana obatamaki tango ye il faut yeba makambo ozolobati ndeko TV autant toloba TV kitisaka matisaka baloba ngo te TV kitisaka matisaka na baje na ba langage ozoloba langage na yo. Voilà, vous comprenez. A déborda qui tellement trop a sali buzz na ye a kotinda ko en disant que bakangaki mais a buzz. Tango bimi il fallait qu'il a réglé ba langage na ye a réglé langage na ye bien té. Aye a frappé les sous. Ko frappé ou a frappaki a finga ki ti na mama ya artiste na biso na kombo ya Ferregola. Donc tout balandaki ngapi na landaki mission wana to déplorer qui vraiment ba fait wana parce que moni biso toza wana po to salaka promotion ya ba valeur ya ba artiste na biso toza wana te moni okoluka no base mais base wana faut luka base za na moi sens. Vous comprenez? Mais sens nini okoluka base na artiste peut-être ba mona no quelque part bo beti base moko nde bozaki ensemble wana ba base moko eza valable ba mona na artiste moko par exemple na mo piscine moko boye o poster yango wana nde ba benga ba mama na ba base mais yo osala base ma finga tende ko na ngai po batala yo fo finga kaka po batala yo fo finga kaka non bande ko na ngai. Donc tu as remarqué que fléau mo boy côté ya ba journaliste na ba musicien. Donc ba journaliste bazo finga ba musicien ozo mona ba musicien pe ba otikate bazo tinda batu na ba pe ba clasher sur ba journaliste. Donc Moussa les baby
mosala vraiment ebebi tomekana au moins surmonter makambo wana tomekana kozongisa mutu vraiment na nzela ezalelo moko vraiment ya trop bien to développer ka nde toloba analyse na biso ndeko na biso débordaki moi trop ba débordement na ye wana ekoma na niveau tout na niveau mo balobi ke tant que ngai naza na ba grand artiste lokola ba Fally Ipupa ba Weranson ba Koffi Olomide artiste mo ya mokie aoyoka nga te mais eza erreur est-ce que yo comment oko loba makambo wana yo na loba il faut régler ba langage il y a terme mo na il faut réglage hein? Moi réglage mo ba langage parce que si on régler ba langage na oté et que même toujours na libulu régler le langage na oté olobi ke ndeza wana soki na ba grand artiste le roi ba Fally bango ba tala nul n'est au-dessus de la loi et puis justice ya mboka na biso na ndenge mambo ekende siko eza sunde eza ekala te to Koffi abengi bo ndeni bokangi mutu mo wana botika te eza sunde ala te donc makambo ezo changer komi oza na raison oza na tort liboso ezalaki oza na tort oza na raison mais raison na yo vraiment bapesi yango ma tort mais lelo eza subongo te coup de chapeau na président de la république mo po tozo état de droit ezokota malembe faut tomesana po état de droit yaka malembe donc monima ke non côté wana juriste ana beteki bo avocat na te mais muto na raison ko ala raison bapesi vraiment raison na mais conseil to senga mingi surtout na ndeko nanga otala émission oyo en tout cas to régler ba langage na biso réglage ba langage et ozala vraiment iloko moko ya bien makasi yango na tozoloba tango abimisi ba biloko wana nyonso tout ameka ko déborder afingaki mama ya ferré et puis a débordaki lisusu alobi ke no alobi ke abima na ferré amona sous-vêtement ya ferré etoboka ndeko na ngai toketi wapi tala niveau ndeko na nga yango wana siko mbando na ye ya kokwea loko akosa na ye kokufa siko adaye siko ya solo wana eza dage wakosa na ye kodaichu siko adaichu siko ya solo siko vraiment ke non babiloko non bapropos na yo bimisaki boye pa bakepe batala nini bainterpele yo aza siko na garde à vue totala siko ndenge makambo yango okende nayebi te na passeport affaire akoma faire egola je sais pas soit comment Hervé mais bokeba musicien mosusu po alia okeba obetelo passeport moma akomi passeport akomi makombo na ye ya scène yo sikoyo okende lelo na ndenge mo bolobi boye ba aki ofunda yo boza maele na lamusi bino keba musicien capable passeport esili babimisama deuxième identité abimisama ya kombo na ya scène yo sikoyo mutu olekaka na batv oki ofingi na loyenge boye boki osamba tenga tanga ekomona te komona yango wana abimisi passeport ndemo identité ne boye kombo na ye olusuka wapi donc peut-être pe donc babeti système wana peut-être pe msusu pe yango tolobaki non tolamuka baméthode ezochanger bato bazoyebe ya na mutu mosusu ntango olala o bami mais moi non mpona zwa ye nakozwa ye nde nini yo ozolala ozolamuka ozobule ane asala émission moko boye na clashe sie kingandi mais ye azolalela o mpe ngunda azobulobe pecho oyo mpona kanga ye ma na kwe mobu na coince nakosala nde nini bamécanisme ebele donc il faut yeba ndeko na nga tosala bulo na biso bien bamakambo ofinga surtout na baanonymat wana ona kingani te tomekotika yango parce que tozolala tozolamuka babule changer technologie peut changer tant technologie changer yo makanisi changer te ça mise à jour hein ça mise à jour hein et le bas Fabregas Fabregas banini paf ça mise à jour comprendre bon bande on donc to meka ko sala boulot na biso na mo professionnalisme mo ezala vraiment bien makasi biso tozana te poto clash aka tozana te poto finga ka bon moni ba clash mususu eza na ngo za loyal clash c'est bon bosali clash na bino loyalement donc c'est bon mais ezala te ke beaucoup mo kota na ba famille ba vie privée ozo finga maman moninga non mon frère
mes sœurs en tout cas tout meka moi changer moi makambo on est au salaire parce que moni sozo sala musa na yo bien bato ba ya kaka comprend ya moni biso toza na moi idéologie avait na biso le collé donc système à zéro bêtise et puis réglage ya maloba réglage à langage ngas ko na réglage à langage donc confrère na ngai nati le collé na zéro bêtise biso ce ko réglage à langage to me ko régler ba langage biso et vous allez le moko vraiment il y a bien parce que balobaka TV matisaka pe TV et qui tisaka donc conseil pe mingi na opesa na artiste na biso ya Congo kande na lobaka bon mais ko ça va structure boye ba mutuni na zo pembe na o et puis tu remarquer pe que ba artiste na biso minene ba vraiment opesa mingi ba interview na banzele parce que nzele er moko opesa systématique ye artiste a beti allez yo biga ekomi soka ye anytime ozo interview facilement mais biso banoko so tali banoko ebele na niveau ba Congo ba journaliste et surtout ya médias en ligne ils a rare mona sala émission mo na grand artiste ozo mona les amours rare parce que tu comprendre que makambo ne komi plus mingi banzele nzele mo boya beti mo kanga dadi akepa prêtre pas bi petit pona personne interview fona mona mboka petit pe na ndinga ba systématique atali bi au grand au abetinga meloko jupe bazel yango to mona makambo wana mame mili makambo sala oyo vraiment ezo et toucher batonyo surtout donc ba clash na bino tout ça là ba clash entre nous mais et comment là niveau de artiste biso to teka image ba artiste parce que YouTube c'est international. YouTube c'est tout le monde donc c'est monde entier tant yozo teka artiste no bongana ba producteur msusu tant nga ya produire par exemple artiste azwaka d'abord à côté sur internet andotala makambo na ye amotala bato bazolobelela ye omona donc voilà toza na toteka mboka na biso na ndenga bien toteka etika toteka mboka na biso na bavantier toteka mboka na biso na ba délire te ezama muto avandi bo beta osala analyse mo vraiment concrète ezala bien makasi neti bandeko na biso ba mombaya sala musana et bien aujourd'hui le renard du désert l'emba pasala musana et bien donc c'est l'un de bateaux vraiment ngana zaya muso na moni mission na ezo leka mabana zo atana yoka parce que ezala bientôt yoka na bo ezala bien donc voilà to kanga page etali makambu ya mama na biso Emily mama Emily to kota siko na makambu ya Karine Mokonzi babi Karine Mokonzi la baronne premier tube na ye abetaki donc binomo bo monaki donc hommage au salaki il y a DJ Arafat c'était vraiment un ngombi tout le monde était vraiment d'accord na ba jaloux na ba balingaka mais avec Karine Mokonzi ba tout ce que balingaka bazara mingi par rapport à bato ba inaka omoni donc elo ngai na meki osala moi ba enquête na o comprendre que te na Karine Mokonzi bangunda na ye baza mokie par rapport ya bato balingaka mais bato balingaka Karine Mokonzi baza tellement belé au moins sur 100% mon amour 70% balingaka ngazo bapel msu na États-Unis neti na pesi ana donc fumu alela Karine fort en États-Unis aïsenga ma yefsa Karine man alela fort pour tara tube na boka na laissez-moi tranquille na yo ka ngosu na ke kayo donc bato belé baza na ba estime pour na Karine Mokonzi donc pourquoi pas biso pe to tchepo to tchauka po donc tozolobela Karine Mokonzi o atiki chronique to ebité mais à côté na makambo etali musique akomi na endoliste donc tout le monde a ce que ba performance n'est parce que tout le monde il a ba performance ça a suivi ça l'une de moi si au hasard vraiment très trop suivi na communauté na biso congolaise wana muto ko boya ngo vraiment azate surtout na kin et puis surtout libanda mboka mama balandaka vraiment Karine mingi yango moni biso pene tozana mekto mekoloba moi tozoma ba point pour nga mingi koloba ba point fort et puis ba valeur pour chaîne ngeza plus na loba mingi ba valeur ya batou donc voilà neti lelo to lobela ba valeur ya Karine aya rapé Moscou tozala na Moscou donc tozala na Moscou on a fait des interviews sur botali la ba émission précédente bon mon appé ba émission na Moscou awa na chaîne nga alega rapé donc voilà donc to lobela tube na ye oyo ezalaki ya
DJ o asalaki hommage et DJ Arafat. Toyebaki te pourquoi Universal et kangaki son. Donc on a compris qu'il y avait peut-être entre guillemets ba main noire et na sima de toyokaki, mais Universal et pesa qui est vraiment Universal et pesa qui est devoir moko asala yango na 24 heures abeta plus de 100 000 vies. Donc le quoi bakangaki hommage à DJ Arafat de Karine Mokondi sona et betaki déjà 700 000 vies quand la minute alingaki à atteindre déjà 1 million. Et ça performance parce que na niveau on déjà niveau ya niveau on na 24 heures obeta déjà plus de vie bongo ils a jeté. Il y a des gens qui vie millions de vies dans un mois. Tout le monde a dit mon abisso ya ndeko na biso mundibu na moins de 45 jours a beteki déjà 2000 vies. Ils a babilo moko photo to boke lango ba fleur. Donc ça veut dire que non Congo na biso vraiment en matière de musique en tout cas ils une industrie ils allient. Ils ont que non installer vraiment ma cambo installer parce qu'il y a une liste dans mi tout et tu sais réaliser en physique boy ils allaient là vraiment il y a bien makasi. Donc voilà tout ce qu'on a Karim Mokondi dans loba première son nae ezaki hommage à DJ Arafat ba chino ba sepela qui ça qui ngombi tout le monde qui ba interview mususu na Côte d'Ivoire ndenge ba bokela ki ba fleur rebelle. Mais Karim Mokonzi kangaki internet mais tant ba kangi ce son na tout le monde dit que après avec bimisa laissez-moi tranquille. Donc laissez-moi tranquille déjà toi sabino na minute c'est dans le 520 121 vues depuis bimagi déjà. Donc quand même c'est un truc et ça va le monde il faut tout soutenir cette femme, faut tout soutenir hein, faut tout soutenir mais tout cas qui peut que bazong c'est qui sont il y a hommage je pense que ba solo lina Universal Music bon tout qui que avec Karine Mokondi toujours c'est là ba collaboration ya makasi en tout cas na yoka qui déjà a osala na awile longomba donc on a ngala yebi donc on a habité ba featuring mususu o ya collaborer na ba artiste misusu donc il y a ba production moi ebele donc biso en tant que ba journaliste to salaka promo kanina sabino Global Télévision et zawana pour la promotion ya ba artiste nyonso donc artiste solo sa bolono bien to leka to yo lobela yo to leka to sa la promotion na yo na makambo na yo nyonso tout donc biso to zawana to zo branche nyonso to za na politique to na musique to za na divertissement to na théâtre to na tout to zali parce que eza chaîne moko promotionnelle eza chaîne moko commerciale vous comprenez mais tout ça quand na YouTube tout ça na ba blog to na site na biso officiel boko ta so bobeti kaka globalité 24 blogspot.com boko zoa boko ta na blog na biso ya chaîne boko mona ba vidéo peza wana na ba article msusu to komaka na rédaction donc eza entreprise moko tozo promouvoir plus ba valeur donc bolemba te ya ko visiter pe site nabiso mais tout ça pe na Skyblock toi pe na Skyrock plutôt na Skyrock pe tozali donc voilà sur Instagram Global TV Moscou donc tout ça partout on a page Facebook pe Globalité TV donc sur beaucoup type na page Facebook tout ça donc voilà na moni neti émission nabiso commis déjà vers la fin parce qu'il na régie déjà ba commis ko signaler biso mais to so point moko un peu asuka oyo ka etali mambo Karim Mokondi makambo etali ndenge Karine alobaki que atie na se na ba artiste tout bato bazwa ki on a ndenge mo afo non Karine asengi pardon et pas fali non hein oh non Karine asengi pardon et pas ya fali non
botala émission on a bien donc Karine a précisé bien abandé kokota ba rando ya batu siko lokola akomi déjà artiste akokota lisusu rando ya mutu te. Donc ça veut dire neti rando akota ki rando ya fere parce que ya za côté ya fere gola yango mona ndo take ndeko na biso artiste na biso fali poupa akota ki côté sous ya héritier wata parce que héritier neti ndo take côté ya Weranson parce que héritier akota côté kuna. Donc ndo take sous Fabregas donc vous comprendre par rapport ya fali poupa. Donc ça veut dire ba rando na e oye abande ko sala et plus ba rando na été ezaka neti mwa pomba mombo eti otali bo akotela mingi ba faible neti biso pe tokotela mingi ba faible ata na ba environnement bo mimatu bo tambola wana masa no mo bo alemba masa no na bo kikote mo bo kuti même susu ndombi bo uswa ba chaki lisapina lisu oye na nchiki bo ote obike bato mo ba changa poa papa pe bo kangami pe bo baboke bo che bato na pe poa. Donc c'est une façon ya que non, tu es là pour le faible. Donc ils a même philosophie oyo Karine Mokondi azalaki nango. Donc abana ko côté la mingi ba faible. Donc ba faible oyo na mutu mususu akokana lo bate mais na masse ne mo lo ba fort. To e bien on m'a demandé ça là. Mais yé moko sous Karine alobi que non te na minute en tout cas na ko kota lisusu rando ya mutu te. Ça bref. Et ça a saigné pardon te. A changé quand des philosophies et comme il que non rando ya yemo donc mutu soza pour ça bozala rando na Karine donc kendemba mo direct na Karine wana ozoemba mo mais soza que non mutu na sima mutu alobi awsala ngo société bon ya mabeni non c'est mabete quand même aza mutu moko bo il faut te féliciter ye. Oh pour comprendre bah très cher internaute donc voilà. Donc bon tenir vraiment regarder surtout na batu nyon surtout oyo bazo tenir vraiment oyo les aki bango peut-être ninge Karine a changé façon na ça la makambu parce qu'il y a d'autres chaînes oyo balia na sima Karine. Donc c'est pour cela bango ne ba mona ngo mabe mais en tant qu'un philosophe muto ayebi makambu tant ozo tala ba biloko non tu vas directement comprendre que a changé ne kan de philosophie. Donc a commis plus na makambo itali ya ye moko donc a boyi na ko côté là mutu a commis na artiste azota la carrière na ye donc biso to pesa kaka ba bonne chance donc esimba parce que déjà makambo ebandi na bando ebise depuis kala vandisa masolo na ozana makambo olia ba mbongo tonga ba palin o sa makambo na kopo parce que okangi vous comprenez. Donc biso tozana poto soutenir yo toko soutenir yo kaka toko leka na ba etando ike toko loba oyo kosala toko loba tozana pona soutien na yo donc toza parmi ba base oyo bazo soutenir Karine Mokondi nanko. Donc voilà, merci beaucoup. Donc to silisi analyse na biso lelo ka ndenge to esa bino ke no toko lobela ndeko na biso ba bengi mama Emily et puis toko lobela Karine Mokondi ba exploit na ya salaki donc na deux tubes na bokaki hommage à DJ Arafat et puis na laissez-moi tranquille. Donc laissez-moi tranquille à prouver que non de quoi elle est capable yako salama kambu oye nzela oye aponi wana donc bo tenir rigueur te mutu na mutu aza libre ya kosala eloko ye alingi donc opinion mutu potikango. Donc voilà, merci beaucoup na balandi surtout il y a Global Télévision donc toujours mettre à Moscou quand on est Sarabino la capitale il y a Russie où le président na bango Poutine teti maître Yakuza il y a ba champion Yakuza il y a ba président surtout il y a monde. Donc voilà na osenga bongo merci na JD Baba na osenga merci bongo na JD Baba Mbata Mbuta spending à la patronne Azmak donc garçon sale Passimabi, Roi, King, donc Kachamankoko, et puis sans oublier Nagoloba Bongo Freddy Massimango, Tosaolia, Papi Kwaf Zola, et puis Papi Baigwa depuis Beniwana, donc Musika, hein, donc la fin mboka côté ba guerre ali, ma pinga, topé sur mbote po, comme l'Arabie Soke, Olanda, vraiment comme l'Arabie Soke depuis Beni, donc à l'Andara vraiment.
ba émission na biso et puis tolobi pe on dit comme ça merci à Dan Marc Angelo depuis Bundes, Dr Larson depuis États-Unis, Trésor et Tempo depuis Bundes, donc mon V Robert depuis Bundes, donc prêtre à Ramoko na Bundes, soit na V Robert petit nazo le la yo bi kakana famille tout na pesimino ba mbote belé la famille Kachina, sans oublier Alpha Wakumpala prêtre na Belgique wana star na peso pe ba mbote belé petit nazo le la moi 10 chiffres ça la bien donc Manika Niki Arnaud Kalonji donc depuis Paris, sans oublier Jimmy Agazulman Yangai à Palais et puis Marcel Kachina na Bordeaux na pesibino bambo te belé mais na rozonga moi muke na bana ya Moscou nyo surtout na pesibino vraiment bambo te belé Fiston Kodos depuis Kinshasa na pesi Charlène Bangabito pe mbote kota ali na moni Iron Lady donc Sophie Mouika DJ à monene na ville à Moscou donc on a pêché ba big salam na beau-frère na biso Wilson donc donc na pesibino bambote belé na balifanto nyon surtout donc voilà quand de to isaki bino que non émission na biso komi nango vraiment à la fin donc toujours qui m'appelle il y a de partout ndenge makamuzo qui en tout cas makamuzo qui est bien beau s'abonner massivement bana nyonso ya Moscou oza chaîne na bino beau s'abonner massivement toujours senga na bino beau s'abonner bozo zela nini Moscou mobimba na moni ngekota mo banzele banzelo basala mo chaîne ezala donc na pesi mbote pe na Karine Zamfoni ya Tcheke Luketa et puis maestro Bukasa donc Rigen Bukasa bino nyonso na pesi bino vraiment ba big salam donc on est ensemble pour soutenir chaîne na bino tokutana prochainement parce que mikolo na komoko taba élément presque chaque jour pour ton matissa vraiment chaîne na biso liboso donc merci beaucoup à Gogas Massamba 007 code ya Rissi Kati donc merci beaucoup tokutana prochainement.